to sanction même mbongo ba jeune à Bruxelles ba Ivan Mudango ba Deodambayo ba Trésor Mbayabo to kende ko zula sele yo stade na biso moko kuna ya na Epen il faut beta concert na stade souci na biso ko to don des aya ko beta po lora beti ING a o chef so liba na Parc des Princes ko mwende na e Paris boy lobby na ubenga yo mige so za to filmer na otambula na tous les stades des Arana Paris. Tolingi concert à place Moussoussouté. Je suis désolé, Miguel Ebissa. Ok. Tolingi concert à place Moussoussouté. Oh, Moutabeta nanini. Moutabeta non. Stade. Ah, on n'a pas stade des Ebelo, Ebina Balevalo, Bassa les a. Banda Maboki Banda. Banda. Ah. So Moutazalango, Abengayo. Banda théâtre Banda Tilelo. Moutaliboso na triple. Ngai. Nezalango na wamikumisa te, mais. Moutaliboso. Ça d'Amos, je pense que ça là-bas 30 000. Ah, pour la CLE. Et puis c'est leur bêta même date. Pour hier tant où évangélique bêta na stade des martyrs azora na Imka. Ya on to tcheli ba on peut même date, il y a zo bêta na Bruxelles, c'est leur zo bêta kuna na Mons, na stade. Non, il y a bêta na Paris, c'est leur bêta. Paris, c'est leur na Bruxelles. Bêta basket. Tozolo ba stade place balle et bêta ma. Ah, OK. Au moins net stade de France. Ba stade place balle et bêta ma na Paris. Boche liba na Parc des Princes, boche ba stade des belé awa. Tout ça na posé à stade. Na Lille pe stade des. Stade place ba la chancel même ba bêta na Lyon pe ni les ali. Stade des. Ba stade des belé donc. Amigolo bitumiko bien ba stade. Mutu ayela biso oh stade na Brazza. Oh stade wap ezo compter te stade na Paris. So abisanga mige ans na zoe na lembas japonais. Ya bilamba pene ya minene azoganga ba jeep. Oh, les étayer na ko utiliser na scénario bani na zoa ans mais mais na batu nyonso balegaka na TV na bilamba mutaleki akimaza Takim Prince de Lausanne parce que soki yo moko za na pala malonga te olala risika malonga te mbeto malonga ezati ba parents na baza na condition bien te ozo somba bilamba ba prix wana échec tolobi eloko monsieur ekobeta mato na tcheli bino libaya na unini te c'est le stade ocheli c'est le stade na to sanctionner mbongo biso mo ba jeune à Bruxelles arbeta déjà combien de places tous les jeunes à Bruxelles to sokola poto bise le aroyer la biso ka musique na ba instrument na ba nini biso mo tozo louer bo musicien na papa abundana ba o bazo me ba musicien baza peka ba musicien lokola abundana aluka ba visa tout le monde orbite dans le stade et ça fait souka na échec wana la maman na échec mige akeki sasa musique ité et lokote ayeka ko senga batu bambongo mais vanda na poto mige même la Bible nous dit maudit soit celui qui se confie à l'homme. Bon au moins ninda aux États-Unis botolingi émission té c'est le fois bête la so concert tous avons déterminé mige mutu nyonso akobeta na osala lo liste ya ba journal ba mission ba sala ba émission trop faut ba beta ba stade obike beaucoup de cas de ingratitude de ba musicien ba comédien côté ça sko mama sala Jules Nzao pièce sko talo beta ba ngolo te mige moni ba maman Olive a salé belé na carrière na bino a chungé belé ba fille belé ba na poto boye c'est grâce à maman Olive oui ba comédien belé ba na poto c'est grâce mais tout le monde na ba TikTok ndeko na bino moi tout le temps en comboté maman Olive n'est dit papa maman Olive li papa parce que est-ce que Burundi maman Denise give me love sweet treat me sweet give me life that flows like a river. Imaginez que vous possédiez une part du rêve américain, une maison au Texas où le soleil brille et où les opportunités abondent. Chez Dispensation Investment Group, nous pensons que tout le monde mérite une chance de faire de ce rêve une réalité. C'est pourquoi nous proposons des plans de paiement flexibles allant jusqu'à 30 ans, rendant l'accession à la propriété plus accessible que jamais. Chez Dispensation Investment Group, vous investissez dans un bien immobilier et rejoignez une communauté dynamique de personnes motivées, d'entrepreneurs et de coachs experts du monde entier. Avec notre politique pas d'exigence de score de crédit, nous croyons que tout le monde mérite une chance de posséder la propriété de ses rêves.
rêves. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Dispensation Investment Group. Accédez à votre rêve américain. Dispensation Investment Group. Dispensation Investment Group. Après le ratissage scénique à Paris Arena, Werrason se produira à nouveau à Adidas Arena le 18 octobre 2025. Paris Bis, Désioniton et Ratakate, venez nombreux découvrir le spectacle en couleur tropicale. Werrason, le roi de la forêt. À la demande de tous les fans, Paris Bis et Ratakate deuxième mi-temps. Génération Berceau, clic et Ratakate. Le Quartier Latin International, l'orchestre des stars sans comparaison, l'orchestre du peuple de 7 à 80 ans, fête ses 39 ans d'existence avec succès le 29 novembre à l'Arène de Grand Paris Sud, à Évry. Vous êtes conviés à la fête, allez au rendez-vous, venez tous au rendez-vous, revivre tous les tubes du Quartier Latin que vous savez. Kofi Olomide et son équipe et sa famille, avec la deuxième première dame Cindy Lecoeur et tout le Quartier Latin, seront heureux de faire la fête avec vous le 29 novembre à l'Arène du Grand Paris Sud. Son essor, la vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne. Très chers internautes, bonjour, bonsoir, merci pour la confiance, la considération, vous êtes belé, à travers notre chaîne YouTube, sur la vérité studio, chaîne YouTube Oyo et la Rabino Vérité dans temps réel. Merci pour la confiance. Vous avez la société, vous avez un événement, vous avez un concert, vous avez un barbecue, vous avez un EP, vous avez un album. Vous hésitez à contacter Bisso pour la promotion et l'activité. Nous avons un concert et belle activité bien en France, précisément en Europe. Nous avons un belle aux de la communauté congolaise. Bisso photo le belabino, Bisso photo le sabino, Magamuni aux de la mokili. Nous avons un concert, il y a les rois de la forêt le 18 octobre na Adidas Arena. Bien comme presque na souka. Ce nom somba qui était keba au Rwanda na di solo dizi. Donc le 18 octobre, Bisso tout coup devant Adidas Arena, on a déjà 14 heures comme d'habitude que j'avais interview que yoga ba na wingi ba pression. Yoga ko mo malili ko mo kota kutrema ni bolata na ozabino na wembabino na wembaba tout bo uta ni banda Japon. Imo big boss oli ba to tiba Japon ba Chine. Pour nous soutenir le projet, pour nous soutenir l'idéologie. Et tout le 18 octobre, nous avons Adidas Arena avec les big boss, les rois de la forêt, Werrason. Guy Vambron, au soleil, Wanga Papa Gou, le 13 novembre, na beti c'était. Tubani na ban na Kasavubu. Tubani tulungu na ban na Kasavubu, na ban na Kin, tu na ba Congolais nyonso partout dans le monde où ils vont na rate Europe. Biso tout dans le 13 novembre avec Guy Vambron au soleil Wanga. Tous allons tout soutenir yé. À remettre les bisous ancien succès, à remettre les bisous à Romanaye, à jeune orchestre, au grand complet à monter de Gitoko. Donc rendez-vous en novembre, dans mois novembre, le 13 novembre, tout il y a soleil Wanga. Donc vous à place, bandeko no à place té, vous sommes billet, tout coûte na billet de comme na Fnac, billet de comme na salle au concert aux la 13e théâtre de la place d'Italie. Donc billet de comme on vous à place na bino, vous sommes billet avec Guy Vambron soleil Wanga. Ben invité bazar, il y a minini à kilo pour être fêté avec soleil Wanga, s'il vous plaît. Warano, son excellence, monsieur l'ambassadeur Gims l'homme fort, 4 grands événements historiques et historique dans la France on est salamati ba to beta ba jour moko na Paris de Défense Arena to beta soki belé ba américain beta ba des jours grand star américain beta ba des jours mais
Mon amboka, Warano, son excellence, monsieur l'ambassadeur, azo fia kolango 4 jours, et puis 3 jours déjà sold out. 4e jour, le 22, bah, place c'est ça, donc le 19 décembre, le 22, le 20 décembre, le 21 décembre et le 22 décembre. 4 grandes soirées. Nagat à Paris, un courage, soirée historique avec mon amboka Warano, mais c'est l'ambassadeur Gims à Okuma Histoire. Rendez-vous, décembre. Tous frère Christian a passé sur album Komongolu, titre single Komongolu. Tous les bandits qui la rabis s'il vous plaît, qui est la plateforme Nyon sur le téléchargement, qui ne consommer Ngolu, ya frère Christian a passé biso. Abonzeli biso nzembo kitoko akumisi ayembeli petata, donc to yemba nzembo wana za bien. Na tongo ngo bimanga na yo komi na tongo. Tongo ngo bimana tongo yo kyango. Ils ont motivé yo tongo wana musalo zo yo kango, ils ont motivé yo. Souka na nzembo na titre Ngolu ya frère Christian bokende bo consommer yango s'il vous plaît. Restaurant o efongama yi déjà ya ndeko na biso Lucien na mama Aisha eza na kata Allemagne bokende bo visiter yango bo pesa Fox bo soutenir yi eza na kati Allemagne ouverture no ezaki lelo samedi je pense que héros déjà na kata Allemagne ambiance eza ya danger bokende bo zala na bo pesa bango Fox Lucien et Aisha bokende bo soutenir bango. Tu es bien bandeko tu batala rabiso na UK na Londres donc mon kondi président Gentini Ngobila azoya Angleterre azoya ça l'échange na bino bandeko bozara kuna boya mbe boyoka e boyoka pe oyo akoyibisa bino pona développement ya Congo président Gentini Ngobila azoya ko mona bino bandeko ya ba congolais o bozara na Angleterre bozara musika ko hésiter te se déplacer yaka na conférence monene oyo ya échange pour le développement avec le président Gentini Ngobila. Rendez-vous le 18 samedi 18 octobre na Angleterre. Oui belé, oui oyoka président P Aro Kabino. Merci. Merci na bandeko tout en Arabie Saoudite. Vous savez passeport yango moins de 100 euros. Moins de 100 euros. Donc et où mais nango 3 semaines pas mbabwa non passeport congolais. Il y a sika passeport à sika. Vous savez no Jimmy Chimanga osala makambo ezomona. Moins de 100 euros, moins de 100 euros. Sur le koko osala on internet c'était contacter Jimmy Chimanga Porte de la Chapelle, partenaire officiel de l'émission. Moins de 100 euros donc 75 euros passeport congolais. Sur le koko on internet c'était ozo koko osala rendez-vous, ozo koko réussir pour na ozo rendez-vous pour na osala passeport na yo pour na ko renouveler. Alors contacter Jimmy Chimanga Porte de la Chapelle ou un passeport à Sika. Il y a Sika. Donc, les autres, mais la pété moins de 1 mois et demi, 3 semaines avant bébé déjà. Jimmy Chimanga très, très, très fort. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne. Présidence Luzolo, bonjour. Ouais, bonjour, le PDG Miguel Niemba. Bien habillé. Hein? Merci, merci pareillement. Bon, avec qui c'est yango moni migi batu bele balobara papa bara tolata batu balela te batu balata moni même na mona vie na José Delon de Sida Bilele ayaka o na les défis tu vois ça c'était na o ça va blague te Delon de Souraye je crois Christian Bazar na faut bazo afuma li papa donc Delon de prochainement Souraye migi ayelo ba blague te aya na li papa aya na Jimmy West Jimmy Weston. En fait, il y a 3e moutou na mona ngona makolo. Na mona pas grand pote King Kester mené à question me repose en paix. Na mona pas mukulu wa banko Jibe Mpiana. Na mona pas grand pote de Pichu Savane. Le roi de Ngandu, vient Savane de Pichu na Suisse na PC basala mebele. Api so moni yango su epananga. Na moni osu pana. Ya yo mo mona ya mumbamba. Na ebisio ya sika. On dirait la tombe liboso te na yango ato lati so zong saison ngara ya sika ya solo po yepo na okanga eza la cérémonie mobimba ouais ozo mona mige donc na mona vient nga de Londres po so bat bisu bat comédie belé to kanga mana King Kester eza po na de Londres mais ti na mona rena ba plateau na mona e a honora viete na lipapa ouais donc na plateau no mige prochainement so ngo yamba de Londres so na lipapa te ko yambete donc il faut na Weston ayana papa o ezaka Weston na pamba te bakisaka triple Weston donc déjà bon moi na 5 ans 6 ans 7 ans ko la tante parce que ça kilo na profiter na pesa ya papi mbui ya papi mbui ya maman Zozo Agnès na pesi ba mbote be na ve na ngai de Molenbeek Freddy Amour tantine Foura Laetitia na pesi ba mbote be na kin mige oyo za kilo ya osaka na te moni
ils ont rappelé important tout bêta rappelé on dirait la première comédie beti vena Triple Weston première comédie banda maboki banda ah so mutazala ngo abengayo banda théâtre banda tilelo mutali boso na Triple ngai nezala ngo na mikumisa te mais mutali boso ah ouais mais c'est un plaisir quand même misali plaisir et ça cadeau et ça te migemoni dans la vie yana bablo mususu mutan veke $100 tonton to na kin to mituna est-ce que un jour peut te rouler ta plan haut mais yango va toujours faut croire dans la vie c'est très important bilo mususu to zago mona ngo extra tant le lonzamba sungi apesa ta moi 100 francs moi mukio tozo zo alelo to roma ko se faire plaisir et puis to za pe na batu mige moi j'ai des gens autour de la maison il y a Jimmy Wesson na zulinga ngata 10 to 20 ozo mona donc ngamona ko somba pété mais na pe na batu to ya pe boa Alexis Cartina Zulio prévaner to kota na ba magasin musu na pareil on mona beaucoup tibo na profiter pe na occasion na pe ça mon frère Big Bro le boss dit David Mangaya motema Fanitis na bana tout na pe ba mbote ya ebi côté to kutala boss dit vraiment merci pour tout to ya na ba magasin des fois to tama na Paris boy to koti to sombi pe ba plan ba ya matia ba nini belé belo mona pe mutasali o ba plaisir a salo pe ba cadeau a sombelo pe ba plan 5000 4000 6000 mais yo mo pour se faire plaisir parce que les lots tant dans ma pêche opportunité na migenga so na lule loko na ko ke même ndambo na futiki mbongo na zuyango même atalatala na nga na lati obi na somango na New York tozaki na vena nga se le Oscar na moni azongi tozaki na koti na magasin bona bipunga na ba maneta Gucci trop na linga maneta Gucci na kota na magasin ta na tangi donc aujourd'hui on a cette possibilité là c'est grâce à Dieu on dit merci à Dieu parce que tozaki mona ngo le rôle extra c'est pour cela ngata on a linga na ebisa na ngana lo bana ba jeune pour lelo batu ba mona to ça la comédie mais moi je suis quelqu'un na uta na mamba bilamba président Caleb ayebi na pesi mbote azwanga na mamba bilamba on a ba lelo lokwa na zo opportunité batika ngana latananga ezana na olatananga cher te mais na olatana niveau nanga olata te lokwa appelle ça père mais classique voilà mon inde na buna na mbati nanga ya Igo Boss na chimanette nanga ya Yves Saint Laurent pièce nanga Yves Saint Laurent Triple nangai montre nanga Igo donc ozana ngo to na biso na normal ba ope bazana ngo ba olatana niveau na bango mais niveau par niveau ça n'est pas classement voilà mais félicitations déjà félicitations parmi ba noko ba sala art ba donc ba tara bien parce que le oyo ba master beli ba vanda na poto mais sur ki kin abmalwa mu fando ya yo ti parit ba boutique eza nango ba basket eza mais na kini yo na salité boy yo fingisa nord mais au moins n'a pas un comédien au moins n'a pas un combo ils rappellent mon sonnier moi une vie tant yo salabo yo la tibo faut te féliciter tout le monde beaucoup pour exemple nerf ya poto 20h à poto 20h à poto 20h à qui oyambara comment on est nani archevêque nani Fata Kimbala voilà grand prêtre Mbala alobara faut te sauver honneur à poto honneur à poto mais moni lelo ngana c'est compliqué rater so na oke kin na ba magasin na misu na kota na ba bilamba ya ba marque tout mais so na oke kin parce que kin lelo na kosote mige tir kina Chine eza osakanate mais moi na miki libaye baraye toujours mige faut batala ona lolonzo batala ona na montre batala ope na lokolo batala ope na sula malasi en plus moi ba pièce unique pe sara bien so landika na loenga avec ça minene babamba okuta na kini certes biso to ya mana original mais na kini pour omona ngo mingi ko ba so makutu nde ya Turquie ya kina ngo kimi bana na poto voilà odomona mais ezaka rapé mutu na mingi omoni lamba pesa na bakolo nango elamba ezaka isi finzo to endima ezaka ate que faut lata ba grande marque okolata no pe Zara biso pe to beta omona obeti pe ensemble Zara nde bolelo na feta ya cousine nanga mwana tante nanga Magi Mwabi azoba lelo na pe tonton Patrick Mwabi bambote belé famille mobima Mwabi na pe bango mbote azobala lelo na obeta ensemble Zara na basket à Gucci okokola tano pe bazara ba H&M baka ko classer sala ngo za la propre nde mère Zara so na lina bima mona mama paradis à landing ngai mama Sara no pantalon na linga ngote na seni na longoli po ebike batu batala rabiso toza quand même moi image à batu donc moi na po tout temps ozo ke Kinshasa to kenda pe to défendre OK défiter au défendre à nord défendre à nord parce que nord eza place à rêve batu kufa na mai po ba koma yo komi
Bozo kende boye polo mo ya voaba mais marato polo en voaba mbatsa mabe lipa mabe sapato mabe okuta na mutu bomo na petit moka Kinshasa pour lelo na kosote mige bana kini ba propre bazar et danser au mona yebo ya teleme a petit koleka mais na bi noko biso ozaki propre na kina vato ya mikili c'est ça même mige moni mutu aza musenzi atomemie na lola okeka na ki musenzi na très bien ozo comprendre mutu aza cultivé partout okende a ozara cultivé yango moni ba courage nyoso bazara na Kinshasa ti lelo ba osala courage na bango na nord mutu azara pe fainéant na nenga ya Kinshasa partout a pas comment na mikili fainéant kaka biso ba courage toujours continuer courage na biso oso iza mutu oza na mwa coup d'œil po elamba lelo iza complémentarité nga na zalem suna na bete loro boy na bengi pe fe na ngaki makoda na bitana olinga na bete loro boy na combiner yango na nini biso beta boy surtout Kinshasa faut faire très attention po oya na loro boy okutango oya na boy okutango parce que lelo Chine Turquie ezali ils ont mabete bateau basomba kuna mais faut zara na maele pour nous défendre nord il faut regarder l'identité nord de gapete mbala loba fataki mbala mais obike quand on utilise en autre terre au permettre ngato solon le parce que na yamba président Kaleba trop na pesi mbote soko na biso abisanga mige ans na zoe na lembas japonais ya bilamba pene ya minene na zoganga na ba jeep les étaient na utiliser na scénario bani na zoa ans mais kotono ni ogumo betango kara mais na masolomo lelo loko latsengo pena boye to bana nango pe sala mais lelo tango to la nord na yamba ba saper rebelle na to yamba Kim Prince de Lausanne à côté na ligala buki blouson il y a 29 000 euros n'habite point de vue nyonizani na histoire à forme na valeur à l'art ou ebmis pour na payer pièce wana mige na zo kosote na oyebiso vérité moninga nana ba sapere belé na linga ba on atala ba on pe na émission na yo mais jusque là mutaleki Hakim na poto azate parce que photo. Oui na bato baleka na TV oui na bato baleka na TV mais zape na ba grand prêtre o baza na kuzu bakindara asombi sans caméra ouais. mais na batu nyonso baleka na TV na bilamba mutaleki Hakim azate Hakim Prince de Lausanne parce que achaka défi très haut parce que ngamo na za témoin na kenda Suisse moi bato belé balobara pour na Hakim po ba ebiete Hakim aza jeune moko amisala ko malwa mwa bourgeois moko andera mama yo moko zaka na yo mwende ngazala okomona Hakim na ba mélange te yo mona Hakim pamba te boy taka aya na barabeka Karim ba pese kitsabi te bilambe senga rovanda te o ba pese champagne te bilambe senga mai otomona aza na mwa jar na moko boy abimela ngaso na moni asombelo ka bona okama te parce que nga Hakim amemanga na kishinga na rendo sur la petite sœur mami biloko pa na yeba blouson bani ndo zu la Karine mais mige na bi mais oza magasin mobimba na bi mais Hakim osaka neno lala na babilambo nga mokuta zo ba chache ba nini ba bilo mususa pesanga vraiment place za na Suisse na pesi mbote mais nga na lobare loko moko dernièrement na osona na ba staff na nga ba Patrick Ngambe Dada International ba Niki Kumbu ba CG Oxy ba ngotu ba petit na nga Sinclair ba Gladys ba tout au solo là ba moni président na mona ko somba lelo mo yoka Patrick abi pona nini te au baxino ba briki te na ba parler mige il y a des certains objectifs ce qu'on atteindre ngo tu peux te faire plaisir ozomona le roi d'abord objectif mususu menga na loba soki mutali a investir na mamba bilamba tala sima parler zali uchaba ba famille na la briton na ba famille maman na yo aboti yo moko la resika bien apokoti délire soki yo moko za na pala malonga te olala resika malonga te mbeto malonga ezati ba parents na baza na condition bien te ozo somba blamba ba prix wana échec na pesi prix Nobel de la SAP onos limbambe échec elengelamba migena kosote famille ba olala resika malonga te yo moko za na mbeto bien te oza na palais te oza na mutuka bien te oza na permis te mozo somba bilamba valeur ez échec. Échec total. Donc c'est bien bon ya osomba nde bazo somba lelo mais baza apena ba parler bien parce que ba 29 000 na moni eza voix baté na moni marque tina site ngamo témoin na ba facture tina site ngamo témoin mais mige 29 wana oza moi libellé et puis 29 wana kobo sana te on eza près blouson ba course tout ça là ba 37 000 euros. Na moni asombi su basaki pour l'anniversaire à mère na mais ngamoko na vanda défaut mona boy na ketika petite sœur Karine Mokonzi na Luz ayo somba bloga chache mais na moni vraiment de Hakim atindele moi 3 000 moi 4 000
ozomona donc donc aza par exemple bano quoi respecter na histoire non Hakim vraiment c'est un jeune à respecter nga personnellement na lobara na nord na bato nga na yebi mutaleki jusque là zate donc voilà mais ba opé tout bazo lata ba courage na bango to talaka na mona bato belé na mona ba didenzo na mona mutu na nga trésor ngando papa yoyo baze belé désolé ba msula msu na tanga ba kombote mais baza ebelé au mona ke ba betaka pe forme kitoko donc toujours encourager bango parce que papa ya lobaka to lelate balata très bien aussi le belé comment ils a très 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 important to analyser sur ça lelo olobi avant monteur olata ilamba ya danzi il faut atonga mais lelo comment expliquer to la ba jeune à Haute Afrique à ça peut-être ça 2 ans 3 ans un an na ba kayu na biso ya ba salaire msusu ba chiffres zo kokanate na ba mwana ba charge ma mutu mais azaka kana posala ta sapato ansalati mais il vient d'arriver ana musala pe assurité mais so côté avant en fait les sapato au grosso modo foutre la chambre les infractions à poto les échecs yo foutre la chambre mo so parce que li pas pour 1500 so bakisi na ba produit ba bloko tout mike za 1500 mais yo foutre la chambre au somba triple les échecs mais est-ce que le n'a pas net pour na parce que ça va pas pour tout ça na mona a mingi mutavanda na chambre mais na bilamba plus de 20 000 € na chambre échec la chambre échec total migi na lobiango tout à l'heure na auto loba ceux qui ont atteindre certains objectifs tu peux maintenant te faire plaisir et ça est-ce que pour ça là qui migi oui moni ngata on a poto on a profité na loba pe na ba jeune ebelé parce que tant on loba jeune moi aussi je suis jeune mais âge pour ça je suis dans les quarantaines tant on a yaki miki dinga na komi poto j'étais na donc to baba presque 29 30 tu vois na luga qui non a joie et loko est important et loko important c'était na faire asseoir vinanga na joie stabilité na joie musala ya malunga batu ba ko sanate parce que je vois des fois parce que nous on répond pas na ba vidéo na ba nini ba jingolo ba sala raté migenga na joie mukanda je me souviens bien ezara na avril mai juin na bana musala ti lelo betaka machine depuis na joie mukanda toke bientôt presque 9-10 ans depuis na zo mukanda mais ti lelo na la mukaka bato ba yebi na pesima sananga bra je smart l'invo ba sala mebele ba yebi to betaka na bango na kendara boulot mige na linga qui na atteindre l'objectif tu vois dans la vie il faut avoir des objectifs na outi Afrique na tiki libota na ye na luka tant na bandi na luki na vendre boulot parce que ozana mwana batu mupandi mige ba monote aussi mi mère okene feti mais bo vana na ndenga makango ça fait échec ya solo mais oui kokene moi si ozana makango kene feti c'est franchement yo mwana batu bandi ko botisa bo vana parler moko 15 ans les échecs 10 ans ouais tu vois les échecs même na miso nzambe mige mo lelo nazo ko sauter moi même libala c'est très important et quand tu trouves une très bonne femme au super bonheur nao parce que moi si pas il a absolument bénédiction ngana considère ba tout ba kendo bala so komi prêt OK bala mais moi si les femmes sont des bénédictions comme j'ai dit Dieu il savait pourquoi Tchaki maman Sarah Nanzela nanga parce que c'est une bénédiction pour moi je bénis l'Éternel de m'avoir donné cette femme ozomona parce que lelo marambe belé fo moi mitango tozana yana basho ba porta ba tout ba bénédiction très bien migi oro banana on komi ça la plaisir tétan yo moza stable té siko yebisanga yo lati lamba blouson ya 5000 après aux yeux chéri moro boy OK na ye boke kota na chambre na pala ba tout l'équipe ba tout après kuna lem su boke ko bomana bo pesi suna son bien ozomona il faut banana il y a des choses préliminaires tant on komi poto sika luka mukanda so ozu mukanda oluki musala important il y a bien oluki boulot oluki parler au vendisi parler kitia malonga maramutu kitoko OK pour ça li peut permis après tu peux te faire plaisir tant ozo appelle moi loro tchara pe moi ki sangala mupanzi pour ba parler na Kinshasa mige a morcellement et comment na Kenya osakana to vanda mamba bengelo mwiza na 25 000 ozu malembe po bi Kinshasa urbanisme donc robet ata 25 niveau yo kaka muto tout na zate alo na poto ate biso moto ba propriétaire mais na un espace na simalanga na rocha même studio te eza interdit au tongate mais na kin tu peux faire tout ce que tu veux donc moi je dis toujours faut ba objectif ezala na vie tant au komi parce que munde la pesi biso opportunité munde la pesi biso so ngata na yaka na 20 masolo babi na ngo gezwa crédit ça peut projet na bien bon na kena mambo na banque mo babi na oui na vandi ba pesa nga pe crédit na zaka na la to ba pesa nga crédit première parler
na soma on a 2019 première parler nanga bana yolo baebi côté bato oui maître Toro côté basala rangula kapela côté voix ma répétera voilà mais nga nazaka na kishinga na ya liboso ndako liboso na soma na vie na zu moi crédibilité les lots crédit ngo sila kala na vanda pe poser donc quand on les lots locataire bazo foot papa loka oh na obete lokuta anecdote dernièrement lisolo na obeta masala nga blaze élément na psp 140 de kuta mbote. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Tozali na blaze élément to telemi na libanda na Kasavubu. Na monika sermo azolanda ase atokanga no photo ngana za locataire na yo. Oh, locataire nanga. Migozo imagine tokangi pe photo ke nga moko bayer na ebiete batetara na mama na pespi mama na nga manies kate mo franka mbote. Do ba locataire nanga zo senga nga photo aebika keza parler nanga meno ba mona nga kunati. Ozo comprendre. Donc il y a des objectifs na vie sur atteindre en tu peux te faire plaisir mais c'est toujours important bablo musu sa préliminaire même moi si tango linga akutope na moi position mo so za na débit aux moi studio c'est pas mauvais aux moi chambre on ozo ko se chercher ozo miluka tant les gens vendent ici idéologie faut changer cap. Très bien mais elo on ko faire échouer via moto na poto elo on remarka nzela so moto ye alandika nzela réussir jamais eza na poto eza loyenge. Omoni mige et ya de netinga personnellement bana mai nanga na pesi ba dishaba ba dichesse ba mbote belé ba zigura président Mimi na pe ba salam ba luchika panga na mama Soleil Ngonga na pesi ba mbote belé na bana na Londres ba yebi ngana la mige ngana la mutu mo so muta yebi so ka kuta ngana boîte lobeza ke événement mo quelconque ton Mimi je suis vraiment quelqu'un on a lingara souvent au vent nanga mo sel même chenga omona na na ke nanga na grenier nanga mo na melem parce que moi j'aime pas trop parler. Mais Gomoni soro komi na mille monnaie surtout Paris à Bruxelles Paris loyenge za makasi et belé lelo bazo réussir parce que aye na mille moko boya loyenge yé pas zaki muta loyenge te à côté d'influence à milliers faut somba à côté boye chaque semaine collection bimi to kende boîte tango côté na sentiment migi ozo bossa na peke age zo poussa très bien tant age zo poussa no comme na ba age mo ba force na ba énergie na ba opportunité pesa et souter moi au atteindre ba objectif nous ezate ba to belé baza mo na côté na sentiment ngana mona muta okende boulot muta ke boulot lobby ok boulot lundi mais dimanche ala le pas jonga ouais donc à partir pas jonga na tonga bimindula no kolia sina ba mala mai na ba envie mayonnaise ba mazembe mbamo ka ke boulot mais mutu pe fait mat mutu pe vendre mona muta na boulot salama na 4 heures mais vendredi au monde minuit au snapper pas na boîte ba to ba ebelo ba lingite mingi il faut komoni na poto soko ye poto za na ba sentiment nango za na ba loyenge nango za na bilengi nango mais yo ko s'emporter te yo nde kumbela mikili o ngana comprendre idéologie ke ngai funa kumbela poto fe kumbela ngate parce que soko bi poto kumbela yo okota sentiment bato parce que au mona ma ba jeune monnaie biso na Bruxelles to na ba noko za ga yeso bokuta na fête ye ba ke griffe na pesi bless ba po bambote belé ba frère Joe Modango ba master nanga Hervé Mwanza bango tout ba petit ba sele les millionnaires et ba maître arabe lempa au mona ma ke ba jeune ba betaka yusko uti ko ya bango ba umeli po ba ko makosomba bongo yo uti ko ya bi ate lo ka ba olata to kutana na ba feti ngape funa sa nini na beta mais oyebitele msuba so la tawana bazana kisangala surtout na ba venaton bato ba yaka liboso cha mutu na se kokota sentiment loyenge si la raté na landa on a chancel abiye na minute akoko sepelate akoko fetete akoko salaka babiyenga tango akotika bale ma atike la famille na yeba salon il y a un certain moment il faut vendre nana ou atteindre ba objectif na après tu peux mige fete vida rater na vie ba noko so ye poto surtout Paris loyenge za trop par rapport à Bruxelles moi j'ai en assez
banoko ebele ba na tendance que so na komi boye na sambrier gang ki ba mona nga na ko ba msupe o ba bitumba pe o mona ye abunda kaka yo tiki Kinshasa yo ko la famille mais yo koma na oyanke ngoni no atteindre des objectifs non na vie. Donc il y a beaucoup de choses zo senga ba jeune ebele le temps komi na Paris comprendre des jeunes nga ba betela nga li solo te so na moni likam na orendo tuna ba ça neni po ba luka bulo OK yo se renseigner so qui peut ma formation parce que mingi to epoto to tangi ba chika malonga te mais munde la opesa opportunité que formation ba pesho atama muke ba futi tu peux faire des formations lobby pourquoi comme avec ba grand ingénieur na mboro certes ba diplôme na biso ça la valoriser mais tu peux faire des formations au yebi ata métier na yo mo réseau permettre au sala yo banda loyenge lelo do yana batu so banda vendredi samedi dimanche ala la rana na libanda. Très bien. Obi singa ça fait plus de 9 ans ogenda musala bando zo mokanda mais lelo zo comprendre nini na ba nekumsu ba otala biso boy avant na mwasi na ndaku mais asala rata ni comédien ni youtubeur ni influenceur ni star binoku ba star ya TV ba star lelo ba plateforme on a plusieurs abonnés na Facebook na yo na TikTok na YouTube on a visibilité beta salle mythique na Paris à mokenda musala mais elle ba jeune belé a ba vanda na basti na bandako asala rati pona ye ko tombola carton salate formation pas lingiti on analyser une sur ça. Il y a aussi beaucoup des artistes, ces arabes jeunes, même pas artistes, peu mon artiste moro, aya mikili, il faut qu'on se conforme na n'engmo ke tambola. Parce que lelo, ceux qui n'ont bien sous les padres, ok, bouloté to venanga fali pour passer tout à fait normal. Musique ba ça les a rentables. Hérité Watanabe, c'est tout à fait normal. Ana ba production, ana ba concert ko c'est bon. Mais aux jeunes musiciens mo boyo comment na poto Yankee. Okinda boulot tété ngana osala té aux star mais là mso aux star peut ko le kapé ngate parce que il y a des niveaux n'est-ce pas je pense non tu précises comme tout so obimise pe boye car moi si na ena bana ba ebi ga artiste mo na ba pe ba ebi mais mo na gang ki na kona mige pose respect même il y a moi si na yo même respect à belle famille c'est le travail monitor mutu mo bobi ke moi si motanga mona ke mobile na la muki na tongo mige ake musala amuni mozo bi frère nanga ziga je na zong saki ba frère ebela bisanga c'est ça la plaisir so na bimi na ozonga bana ba yo ya mbanga ça fait énormément plaisir amuni ke papa uti musala nga so ye shinga na neti na michu bana wa yesu ke papa il était parti à Paris moment ba su papa za na musala et puis ça a mutu valeur même na couple parce que mige woni musala na poto parce que ozo contribuer pour na retraite na yo. Parce que lobby au kokaso sala to okende retraite moi mbongo yo kotiza ki bakomi ko futela et belé baya na pi ngala o sala te gigolo mais gigolo dota l'avenir te ota la lobby o gigolo ngo sala on ki na bo papa o koma na air na tamoro boye ba force c'est sous te au vivre ndeni parce que tant on to salaka on est en train de contribuer pour lobby to na okende nini pension nga moi mbongo wane même pour na ba artiste belé ozana mikili bon yo nzamba sungi ozoma doki mais mukana na wana sala ta formation to lingi musala te sala ta formation parce que ve ba ilo imba manda l'été si la carrière a mutupe si là après carrière na osani parce que nous on a des carrières ya vie ozomo na biso to alora ba joueur to tangela bomba ani mais biso to ba artiste ko sala ngo plusieurs années maintenant on a ba issuté parce qu'il y a des artistes qui n'ont pas d'entrée photo lo bango entrée oui on a entrée mais au mona vana na poto Ernio so Kinshasa, Akeya Zongi, mais au lieu de zonga, au vivre kaka na matolo, moi j'avais dit non. Et ça va souka na échec. Où est la maman na échec mige? Akeki ça musique ité et le côté. Aïga ko senga batu bambong. Mais vanda na poto. Mige, même la Bible nous dit maudit soit celui qui se confie à l'homme. OK. Moni mige tango bima na tongo bimi ke boulot na yo. Musala no ya pas se transpirer ozimwe loro na yo oyo sombeli bana no mwa pantalon osali mwa ba course na palais opesi mwa sinon mwa de la para sala mwa tsuki mwa ni même nzambe na likolo pambola mais yo soko zo vanda o calculer ka ngala okende te po ya Willy Musheni azali David Manga azali loyer anda kune fo benga batu ba fo bando benga batu mige soki to bito sala suka na balibaku so to bito sala bongo mige ngala na carnet d'adresse mige na pesi masala merveille Rambo moi la Champs-Élysées carnet d'adresse les habitudes to go sala bongo au foot à palais à sima ba relation mais l'habité mutu wana zaka mutu lobi rozanga frère Emeka no emba mawana oyo akocha elika na moto azali lokola
nzete pembeni ya ebale mbula te wana ba esengo mawala oyo akocha elike na moto azali lokola motamba wakati na esobe moto akosalisa yo lobi akolemba yo donc moto azosalisa lelo lobi akolemba yo yo moko fosala befort na yo luka boulot na ngane naza bomige yo soko kabeli ngate qu'il pleuve ou il neige les 31 naza mobimba et loko nanga ekoya na compte. Moi je t'encourage beaucoup batu misu na micho pongi alali me yo za na studio ovandi olamuka 5 heures na monio okenda ozwa de la force ozo sala po wana batu ozana ba chancel baba millionnaire ozana batu belo ozana ba relation ba roi bilamba batu na yo na mono boaka batu no komana ba na lola kuno yaka Eric Badi Bantou bourgmestre à la Louvière mboka zi toi na papi matala matos miroir d'angolo tu papi matala na yo kaka honorable lobeso tanga vanda ande avandi saka ya papi matala do buta lobeso pota na pesi pe honorable mbote kolo magoda ozomona mingi ozana batu me ozo ya boulot oui obligé. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Bah jeune, il faut bango moro, ils à la musicien, ils à la jeune normale, surtout bah musicien. Yo comment ça fait-il au vendre? C'est pas une fierté. Moi si nous mon lara, zana benga mutumo boy poto ça ba course. Zana benga mutumo boy poto to foot à parler non. On va pas te respecter parce que bah na ba famille, bah na ba sœur, bah na ba taper ma solo. Mais ton mari qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il travaille pas, il fait pas de formation depuis il est ici en Europe, qu'est-ce qu'il fait? Oh non, il a juste ses relations à Kinshasa. C'est pas normal. Mais président, échec. Président, les lots ont encouragé les jeunes, les lots na Paris, et puis il y a un mois, na kutana master moko, bon na kutani na nzela quoi, to sani nzela moko, azobeta liso na téléphone na camarade na ke, alingi fimo boy, ayebisi fiango ana bana 9, fiango gangi abia na longo likutu 5, na betika 9. Te wi ke Paris na kindoki. Et oui, qu'il y a un malili, bana 9, na tous les âges, à moins de 40 ans. Moi, mobile. À moins de 40 ans, mais à l'ongoli 5, donc, à 14 ban na poto. Donc, à l'ongoli 5 pour. À mon ara, abi, ça commence na chumba, abi, na l'ongoli 5, na flashé ka 9, après, on a tout au bêta, mais niveau petit on a gagné ya mbanga sur tchombote mais net si on vend dans le bozo pour pas tout soit abota bana na poto parce que chic est gratuit à 1000 qui na ngorien maman na sala ka to na nord a beaucoup là tout ça ba conséquence ni oyore maka qui est mutu na poto garçon jeune garçon surtout au kobota bana na lo yengete mige omoni faire des enfants c'est bien. Il y a des certaines personnes au sala azobota bana mais moi la responsabilité. Tu peux avoir beaucoup d'enfants, mais tu n'es pas responsable. Nous, on a 14 enfants. Toi, tu penses à qui part tous les 14, c'est des yabanane. Un salaire nini, papa? Combien gagnera? Parce que si tu as bien sous 14 ans avec plusieurs mamans. Mais oui. Est-ce que on partage moi, je te dis, bientôt, ça va faire. Na début, et ça, a 13 ans, na poto. Et bien, na 13 ans, na botu combien? D. Pourquoi? Je sais que les enfants, c'est de l'argent et ça demande beaucoup d'énergie et l'éducation aussi qui suit. Moi, je trouve que c'est toujours important, na ambiance familiale, papa, maman, bazar, na bazo éduquer, bon, c'est très important. Tu peux avoir beaucoup d'enfants, mais tant que assurer l'éducation, na bango, te, ozo sa elorote. Koulout nanga Félix Oazé, kwa imara nanze momoro, soki mutakufi batala souvent, ba, nini o ya tiki ya. Ah, tika ki nini azagi na nini. Mais babosa na ke héritage à malamu pe zarabana parce que otangisi bana opesi bana no mayele bana no ba servir pe mboka. Mais tant yo moko zo bota bana na ba sentiment o yebi okoka ko assurer éducation na bango te eza échec. Eza inutile. To bota oui, lelo na poto mutu mususu omona akum na bana ebele peut-être ando lukadoki. Akawa na sentiment na pas comme na bango ebele. Mais on peut toujours se ressaisir. Les enfants, c'est pas facile. Les enfants, ça demande beaucoup de choses. Parce que, bana na mwana pa yara na ndenge na ye, biso lelo to komba parents, tozo mona même éducation bana, c'est pas facile migi ya éduquer mwana na surtout na poto oyo, bana ba obota makuti miliki. Akuti classe ya ofele. Basket na yazonga classe ye moka ponaka. Akoma na tamo zolo bane logo talaka na moko mwana no mopo tinde fo s'il te plaît.
ozomona tant ozobota bango ebele ozokoka pe koassurer éducation teza lokwa osale lorote. Donc moi je demande toujours na yebi ke baloba la chair est faible mais il faut se ressaisir ba jeune même pe ba mère pour yana ba jeune fille omona ngana yeba fille moko boye na otanga mboka avant na te doit comprendre déjà à l'époque allait sur na 24 25 maintenant ba na 5 papa. Ah non. Oui que on os kuta to ebisanga ah so kuté na moi si ada na 5x yo yebi ko joite. Ozomona so ye 5 papa bon mwana na papa ni mwana na esprit na ye barage mututu oro approcher ye barable dar po bato bavana ane na mboka ba biga ye simba te donc mutu aro ya ko approcher foka mutu ma oti bled aye ana bezo ya ben na moi plan a beti pe 6e po mutu ovuma za mana conscience c'est ça là bon c'est pas mauvais okuta na moi cho aboti déjà peut-être ya na ba réalité lem sous sota ku fele mo bato simbite nga refaire vinaï. Mais ekomara moi genre batu batala ngo na moi lisumu 5 déjà ngaso na yo na 6 7 makele les mati. Vous comprenez? Donc c'est toujours moi je pars toujours surtout na bana mibali, c'est pas mauvais de faire des enfants mais la suite aussi c'est très important. Obo tabane belé est-ce que ou quoi assurer via bana wana est-ce que tu vas être un papa présent pour ces enfants là parce que na robo sana na ro vie na biso mo pa o aloba et logo o ya récisa te na vie na eza ko rassembler bana ni nyonso. Maintenant profiter à travers émission on a lo bana vie pour ça vie na biso to linga ke mingi rien n'est impossible à celui qui croit aussi longtemps qu'on vit encore de l'espoir. Donc a rope au salon parce que le roi azan on a bon moy. Le zo singara na ye abongisa lem sous ba façon mara musu ya mike un jour pas revendre na bana ni nyonso. Mige moi j'ai tous ces enfants avec des mamans mais de l'enfance na sala ke bana nga basanga. Donc ne bazabo prière la ebi ke le ya na Josiana ebi ke prière la zali prière la ebi ke Josiana babotami ozali na Afrique. Josiana abotami ngana na Afrique après maman na yi. OK. Après na yi. Donc Josiana moi na nga liboso. Bien. Après Josiana petit prière. Oui prière la star. Après ce que moi na mobile ne muta clôtira. Emmanuel Ted Tendai mabongo bank. Yena pesa ndo ya boss Ted Tendai motima maman Rachel. Très bien. Lelo luzolo ozara artiste et humoriste été, ozara artiste et comédien té mutama bokete, ozape lelo influenceur, ozo influencer communauté congolaise na ba contenu non ça là déjà, osala ngo bien très très professionnel en plus félicitations déjà parce qu'il na ba contenu tout monde a côté parce que okota ba vie privée ba tout kolobela ba kabwa ba tout kolobela makamoro eleka osunga ki osali saki oyena ngo kosambisa ba tout ça. Lelo to na perte ya ba influenceur ya na poto na préciser bien na poto na to sur la ngo na mère na biso Hillary Clinton obike biso eba poto za place oyo bato bazoka maele ni papa yemba ndo yemba to ina poto kozwa maele kozonga mboka mais lelo oyo eza analyse onga na sali epiza remako na moni ba tiktokeuse ba influencer na ba influencer ya kin baza plus stable koleka ya bana bano bakoli bon babotami ko na poto te bana ba congolais ou bakoli na poto donc congolais c'est il y a 20 ans 25 ans na poto mais aza stabilité par rapport par exemple Maria Tumba aza influenceuse entrepreneuse ana société na ya ya salon de coiffure na kitoko na ba confort à mikili déjà bravo kenda Chine Dubaï à l'acception Dubaï na Issa Kevin Issa tranquille mais surtout zongi toujours ba tiktokers au bon na mère moi 45 ans 48 ans bientôt 50 ans donc ndesi mikolo niveau ba vandeli mutulanga odombo Odo Elwanga, je m'excuse. Pasteur Odo Elwanga. Viens na posté na PC mbote na femme na ye. En fait, jour on a ngamona otine les vidéos ba finga pas filmo ba chroniqueuse auta Congo boy. Ndina sakere beninga makambo ebisinga na regretter Congo tokozala na bato ndenge nini kokotaka ba vie privée ya bato. Tango yoza bien boy na masara bazo kumisote ke ansa oza onsu ya mwasi na ye. Ansa somi ndaku na poto na moins de 20 ans asomi ba ndaku na Kinshasa wana baloba ngote jour yo za souci na mère soki ebimika ke fuite ansa bengani na ndaku aventurier bakanga kina ba video mitakala en fait na yebate poto lelo oyo mukile changer je comprends rien bato bazova na poto bato ba umel na poto internet bazo maîtriser ngote nzoka nikutu internet zo fele okozo ataya ko apprendre ne basala ba contenu et éduquer pe bana ba frère ba sœur ba ndiko na biso ba sina mibali ba tiktoker ba tiktokers ba osala ba dégâts chaque jour
na ba kombo ya bato bato bango ba yebi. Est-ce que lelo ezo arranger pour ma camarade mo influencer Congolais mo na poto? Bon, tous en bango belé la plupart c'est bato ba outie ba ye. So talima na kati mwana o botamine et grandi na poto na makamwa. Te mwana botamine ati mais yana bato basali ba 30 ans na poto. Oui, ko ça la 30 ans ba na ba vena. Ah OK. Amoni mige influence onyo sur na TikTok mutu na makambo. Ozomona TikTok est avant moi tout le monde aujourd'hui comme influenceur influenceuse. Mais peut-être baza yangote. Toi influenceur pe na bien mige lelo ba famille panzani. Et odon elwanga wana ma kulutu nanga parce que moi c'est une famille pour nanga na PSPV nanga soleil wanga za na ndule je pense bientôt à Grand Point de Soleil novembre le 13 novembre. De Blezo wanga grand frère tozarana et kuna yekutu voisin nanga. C'est une famille. Mais au monde a bateau basangani abali moi si na lelo baboti mais bateau bazo ya pour ba ko détruire pour créer histoire de toute une pièce ngamoro na vandi amigi yo yebi des faux vanda au monde na ba internet. Ba vandi ba vali donc ba fouti bato ba mbongo pour ba salir réputation na yo mais mutuana migi mona lem su mutuana bolia kana ye bo sekara na ye lem su pe boyebani mais avant de li pe kombo na yo mais au tali bolobi no bateau ils ont plus de cœur migi moni bango kutu to passer temps pe ça bon ba conseil parce que moi bango ko mara so mutu mora bengi ata lisola lokuta ayebi ka sola kana migi mais ba betelo lisola migi qu'est-ce que tu peux faire ah migi tala obinga na peso anecdote moro boye malgré ça muta ba délire na ye mais en marquant grâce mise ba vanda ba pesa grâce histoire moro boye ngai ya lokuta aussi longtemps grâce à zalana nga tango na komi poto et puis grâce à bien ngai ah président a pesanga na numéro ya fionga vana na Paris tala ba betelinga bona loba boy pour na yonga na bina osala ngote loyauté wana malgré finganga de kona pour na sana ngai loto bi ba onde ba so la muki a sene n'importe quoi mais eloko ani markanga je pense ba ami ba na film suna bosani kombo ba benganga pour ebisanga tala mutentel parce que mige je profite pour ton émission on a loba nga na tikala ko vana na Paris te na yaka kande na yaka siko ba beteli grâce solo moni asaka na Paris akimi boyena boy j'ai jamais fait 3 jours na Paris na bato ba ebinga na yaka moi week-end na celle depuis na ya poto donc na koma na Paris na komi lelo lobi na ke Belgique ti lelo na vana na Belgique mais les gens ont falsifié l'histoire tout ba pesa grâce elle a été loyale envers nga na péché merci na moi na Rachel na spécial ba bon week-end Miguel lelo bande na biso il y a certains qui font aussi bien so talipe misu ba osala on peut moi bien au monde ba okepe non ndenga bien mais misu soupe comme misko ndemige comme mikoloka na basi na bana mibali au monde bana mibali vuma mibali ba pe na babasi mais avandi bazo finga na bazo beta ba masolo mo ngala on se poser ba question tant ba katara ba live wana ba vana na basi na bon ba poser ba question te ba tuna ba ngote ah yo kaka muto uti ona bazara na ba belle famille te. Parce que moi je peux pas me permettre ça blo randengwa belle famille ko to kimska ba master bana ba master lelo batu ba suna ba KRT PDG donc mona manke batu ba suna mité maté donc les gens ils se permet à tout faire ba bi ke na loba na ngana sala o na lingi na sala parce que lelo mokili yango tout le monde lelo za na TikTok ozo mon ami genyema mutu nyo lelo za na TikTok azo sala ne bêtise mais mboka ngo to okenango boeti wapi. Moi, je vois des fois mon abo ministre mon abo miga sali mutelo rote. Bazuka ba matisi, ba créer histoire mon na moi sinaye tout na mon aba victime ebele na profiter na pesa excellence Gilwando Moyo ya mama Deborah. Mokonzi Gilwando Moyo. O mon abo ba créer Gilwando Moyo li solo mo ya lokuto mon a monter. Mais bato ba ebi Gilwando pe basali. Ape na ba proche, ape na ba Moïse Kumbota mwana bango makambo ba obeta na za lokuta. Ou mona boy ba créer Fanny Tshisekedi ba créer David ba tu ba vandi pe na ba live ba ol ba mambo za lokuta migeto ke na makambo tu parce que ba yebi ke na poto awa jamais ba roki kanga mutu na ba faire mo boy vite fait ya ba réseaux sociaux communauté en non mais parce que pe ba adresse na bango to yebi na ba combo voilà exactement pour mais ba plainte eza so ba nietio plainte misusu to yebi ba kabola era kayuna voilà na tribunal yebi bango te ba combo na bango nde précisément so imboda muto anango surtout so mutazuika histoire no mo boto mutu mo rencontrer les avandi na bandeko na za na matière au mona pe ba mama mikolo migi ba obinga pe ba au téléphone neti nga wi na vanda jumsu na boulot na osala bu na mwi bat ba osala live ana kisi asimba ba kisi migi na yebi kutu couleur a goité parce que biso mara mutu tuza nango double 3 fois W Jésus Christ de Nazareth
to ana nzela musu to kenda te to kumisara nkolo omuna ba mama mikolo ba benga pe ba intervenir omuna muta fongoli téléphone bo benga bo loba bo finga omuna pe ba tu pe ba koti pe ba zo finga ba sa si bino la musu blague mais mokili yango lelo TikTok ou lelo ba tout le monde ba mboka misusu tout le monde a mère mobo ndani komune amande ceux qui veut mon pas les gars amande so chic coach ah non je n'ai jamais vu mon mieux en avant d'affingi ba non mais elle est influenceuse elle est de tout na ba bonni na Congo azo influencer mais na ndenga bien na moni ba bengi sa ekutu na Kinshasa pas ministre tangelanga influenceuse nini ya biso oyo mo yebi o ba finga ka o mo ba tindeli ata akina gabo a lo ba dana munokoni ba jouer mais il y a des gens na ba ser mususu ba intelligent na ba mibali mususu ba intelligent moko ba auto wole na Angleterre bo ba congolais ba ndeko ba congolais ba wole na kata salle so sala musala bien ndeti nga lelo par la grâce de Dieu to changer concept partout na kinda ba yambanga pour na sala musala bien mais so ba ndeko no ba congolais na Angleterre ba obengano na salle tango zo na ndako no fota na salle ko bi oh ndeni ba congolais ba bengana bo ba étranger ba bengana na Angleterre na kata salle bima ba si kitabima ben siko pourquoi ba robengana pour na nini peut-être les mususu nga natalité moi les mususu façon ba kendela na makamu to meka to sala musala on peut bien tant bosi audience ya batu ba yeba bino mais mingi faut batu ba yeba pe ba réseaux sociaux silaka lelo TikTok eza likolo lobeza pe bongoti tozaka na ba i5 tozaka na ba bilo rebelle tozaka na ba bilo ntu ezo vide ba bande ona biso ba influencer na ndenge moko ya positif et ça la bien parce que ça fait mal aujourd'hui au monde ba parents ba vandi ba kozwa bana miki ba tie ba on a ba réseau au monde franchement j'ai été écœuré na biso avant-hier na moni vidéo ya maman Bilabel avec sa fille Mélodie je profite pour cette occasion d'appeler sa Mélodie bambote et na yebisa appelle les 7 tout ça bon à Bruxelles na Madeleine je pense mige nga mwana osenga ndebo déplacer pe boya ya maman Bilabel azo qui t'a déjà Bruxelles je pense si tout va bien semaine prochaine maman Bilabel aux à Bruxelles ba Dani Bokombe et Gilles Nsana na PSP Henri Lotanga les producteurs Henri Lotanga jeune mais ara na ba idée à bien jeune wana vraiment na Bruxelles baza mingité to encourager na to chaplis na moni maman Bilabel a tie vidéo na mwana na e Mélodie mais mige bana basi baso ko finga Mélodie qui est une femme elle a des enfants et ça l'a passé na laxika maman na bitala la beauté est relative qui toka moi c'est banaka na moto alingi ba bandi ko finga mwana mwasi wana na ba mama mige soketala 100% des commentaires bana basi ba finga mwana na ba mwana mwasi parce que ba on ba danger ba on ba kitoko ba leki mokili mobimo mokili ngo facilité o ya ba ngir o facilité o ya ba manquement ya ba respect o comme on a évité surtout que na motia même na ba leader na biso mboka mige tout à l'heure o to lobelo mona ko Rolex ngote avant tant aux sa boulot na oza ki pe na moi OK ba quand au sali bozongi bomelelo aujourd'hui t'as compris mais ngana osenga yo tant oza la net wana zala ma net pe ya solo kozala pona mutu te kokumisa mutu te po diminuer o zala vraiment net parce que vous êtes obligé d'être au milieu du village bando na biso pe ba osa ba boulot ba zala milieu ba sala musala bien so mutu wana bo solo la raté c'est mieux que zapper maramunae mais ko diminuer te po tombola o mususu neti biso tozara tout pona batu nyos. Là, tu peux me poser des questions pour tout le monde. Je vais pas me gêner pour en répondre parce que on est là pour tout le monde. Bande on a biso basi surtout basi olelo bofongola ba live na bana mibali bochanase. Nous sommes une communauté lelo bande rebelle ba apprendre lingala. Migi moi je travaille avec des Camerounais, des Sénégalais, des Guinéens na sa bablo na mindele ba bi lingala. Ba comment comprendre lingala o mona ba bi ke bio o finga ka ba misu ba ya a osala live na quit bana mibali. Donc oui tu vois dans tango bando tout parce que bike alors ça là on peut pas partager na ba page mais et après poto aussi ça dossier lelo mutakala et comme il est gloire moi si likola mbetu na mobali mutakala bimi oloka ta sona kanga ba réseau azonga ta après 6 mois asenga ba congolais pardon et comme il est gloire ba pété mutakala tout le bango bon mutakala aussi longtemps lelo na habité eza pasi ba shua ba musulman ti na habité c'est européen comme musulman ti et simba te parce que bana botama na mona moi si islam te libanda basara na ba me basala ngona kuzu bana besoin o legana na ba TVT migi amoni na Kinshasa lelo soki mutu mo raza influence
Gozen Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Mwana mobali mutaka ne bima sali fête. Aosepela. Bapibie nga omoni nde na sololi. Parce que lelo na Congo so bapibie oza na eloko vuma ya kitoko ya makasi ozui marché. So batu bakomi ko se contenter na yo nga na benga yo moni nga mutu na pesa Congo pays ya soif. Yango moni na Kinshasa lelo koma système que so bapibie oza homme koni bakangi yo. Comment bon? Oui. Kopalanga na te yo vuma bo vidéo na sex tap moko bimi bo mige so komi Kinshasa ba osimba yo. Ah ouais. Vraiment koto wana na pesa. Pour comment manette dans quoi? Et comment ça manako na? Et comment manette dans quoi? Mige ba msusu ba osala ngo ma ye moko ami avant di position a bien a bomani ye moko ami pibiang. Pour honneur na ye. Mais aussi longtemps mon a pe bato bo ala mona 30 ans, ala mona 25 ans. Bana pour bana ba okuta na mige. Moi aujourd'hui je te dis une chose mon frère, j'ai fait très attention avec tout ce que j'ai fait. Parce qu'aujourd'hui, mes enfants ont grandi, ils ont leur téléphone avec eux. Aujourd'hui, je me suis dit, la chambre, je me suis dit, non, tu as la bonne table, petit, petit, en sous-zolo. Bon, moi, je suis dans le salon. Bon, tableau dans la salle. C'est une bêta machine. C'est un tacle ça. Et bimako? Pour le lot, on a Google, hein. Tacle tout, et bima na Congo, ils ont la Google. So, objectivement, on a pu bimisser lui. Respect wana to wana bana to mwige beta machine que oza na famille muto mona mama na moi si moka osa na makamna bisalité ba publier pe alekine pe na TV dans le ba ba état islamique de baza so ba beti bombe na mboka mo ba leki ba bibiso ba to sala mona lekine pe na mutakala na bien mais le pays va où? Le pays va où? Parce que biso pe le loto pe si bango importance mige mo ndeto sa no mission to lo ba maramba bien to so conscientiser bato. Tu vas préférer te vendre na yo to bandi ko finga pour partager en batala ngo ebele. Mais quand on fait des émissions conscientes pour conscientiser le Congolais, tu vas otala ngo mingité pour ba bi biso to linga bilo raboté. Les gens sont plus dans la bêtise. Mutakala ne bimi to mona ezo tambola lokola ngo banga bato ba ebinga ba ebi très bien. Tu ne peux pas oser. Il y a un frère qui m'avait envoyé des vidéos dernièrement. Il y a un dégomo pa ebani. C'est frère que ce soit la dernière fois. Na téléphone na mes enfants ba simba. Continue de la ngablo bongote. Parce que eza de atomi lokapé. Comment yo romona nga moi mobile na mona bolumba ndeko na mobile. Toi moi choisa moi sinon toto ya mère mo c'est pas normal. Congolais trop déficit. Do continue na buzo ba moko boy o eleki niveau. Donc yango ozo mona makambo mabe mususu comme ya na mboka ya rapport na biso moko. Yo zo se poser ba question pour ani makambo bebele zo simbate na pays mais biso moko to te ka pays négatif. Ndolo ba makambo ba femme moi j'étais au Koweït. Mi gena na Koweït na pesi accent zo la na minata chia na fatu ba mbote bele na bana na petit na Kadhafi na bosa témoin bi wanzambe. C'est pe ba salam. Mi gena to za ko vana en face à plage. Mi ge na plage mutazati. Parce que quand on a un accord, je pense qu'il faisait 35 degrés. Mais la plage mutazati. Parce que ba fi koetien mi ge so na plage, il faut ko tana zambala papa. Ah ouais. Okomona mupende te na koet donc so za mutaba soif na bière ko tarate au monde lorote. Le respect là. Et on bablo msufu ba autorité ba télé. Il faut battre les mains. Pour sauter mige tito vana mabona mabo live ya mutakala mutasali mabo tacle mais c'est ba dire ko salama sauf que TikTok chance TikTok a dicté biloko na nyoso ke ba live wana ba sanga mutakala ba bloquer compte bloquer visibilité soka sala ke loko na TikTok mais comment dire ko salama frère ba bina mutakala na Congo mokonzi ya mboka Fachi Beton ozo collé ministre on a mona Coutinho ba buni na États-Unis non oyebi natala na profiter merci na elo wana
na mona batie grâce excellent ça na benge parce que à Rose à la petite sœur mais mon conduit grâce abundi na maman Denise Niakio mais dans les États-Unis maman Denise déjà dans maman na parce que maman est mi maman mi coutinho maman a grâce donc maman mi les msou ba Rose après génération mona maman Denise maman Denise déjà mi azam maman ya nation donc maman na ngana yo donc azalo roi directement maman ya grâce yo mona de maman place obuna na mwana loba mwana na foza mwana matoi mangongi en plus les malais que mi mona ma journaliste o batu ba pesa valeur avant ni malati veste babundi na États-Unis ezalaki boye na niveau ya maman Denise déjà no pesa exemple déjà les États-Unis ba caméra za partout mi États-Unis za le roi ba caméra partout sécurité za makasi vanda na sele tu na sele absolument ba bêtise belé ça la maman États-Unis au salon baza strict na mboka on a blaguité déjà mère na niveau na ye maman de 10 ne peut pas se rabaisser ti na niveau bon pour ceux qui déjà que maman Mike zalaki alanga comme un peu ministre était oh biso to mibali to nga osalelo mo consulter mère talabo yo kasi fatigue to consulter un peu mère te pour maman mususu au monde a le gouvernement comme mixte tout le monde a bana ba so ni ministre na biso affaires étrangères maman Kaikwamba. L'aime souper père à consulter mère pas pour ça ba idée na mais comme là comité na niveau que na ba live ba tché moi na la sœur na biso na par-ci par-là ba komi donc mutu musu ça zo ya pas tout finga est-ce que vous m'attendez tant beaucoup ici les lo Congola comme ici les lo première dame le rôle la lipa le rôle la papier pour na nini pour na monter mama lamu na parce que elle est bon à vivre na bateau na poto ebi ke naza na naturel a des petits peuples azu ba jeune bazaki na se maiti bango likolo bazu ba bourse ba msusu ba ya ba poto asungi batu migi solo la na maman elle se met pas à la place que moi il y a des premières dames après président yet mais amicha na place wana ti ana e femme ordinaire normal so soné azo sekana e normal c'est bon normal mais Congola linga bonté Congolais fou face pour gentillesse na omoni lelo batu ba profiter nango omona mutu mo koto abimi pour mère azo sola na yo koto ozo enregistrer au salibo okowe ko enregistrer mutu pendant 100 jours papa bo 101e jour o proposer bisonine parce que to lembaka obi ke Congola bayaka oye na komba mutu lelo oye na komba mutu ana lobo oye na ngolobi ti batu ba ko bayi mama yela biso lo kwa sika eloko to ze akara yela biso ne mutakala so eza na ngote ya na on a sens te ya on mige dans la vie des fois on a pesi batu mutu aloba trop bon trop couillon des fois il faut pas vous appeler tromper ça pas accès à tout le monde parce que Congola muté amabe très bien. Et première partie de l'émission, merci pour la confiance, la considération, ça à chaque fois. Soit tu es invité, n'hésite à rater, qu'on répond à une invitation à Bisso. Merci na Chancel Mbemba de midi. Merci beaucoup na Papi Matalata la Matos Miroir d'Angola. D'acoche ta patron. Merci na groupe Dikini à Didi Kinwani. Merci beaucoup. Merci na David et Manga ya Fanichis, merci beaucoup. Na ya Fatou c'est Masamba Red de Muta English fa d'apera anglais. Ya Gibaina colonisateur de la SAP monté mama Sylvie Baena Mama Philbertine Samba moi c'est docteur Samba Eric Badi Bantou bourgmestre à la Louvière mon konzimonene na kata la Louvière monté mama Jolina Tuzoladio Morimoke monté mama Grâce Tuzoladio merci na Sylvain Dexon, merci beaucoup. Na Roi Bilamba, Grand Calais Amboka, Kéline Tsumbu, OGFT Paris, Michel Ochudi, Nagata Birmingham, Bilambeze Belé, Nagata Garde-Europe Nae, Mote Belé, na John de Grasse, Konde, Mote Mayama, Annie Konde, na Pessi Mote, na Jansi Voilà, na Pessi Mote Tati Vita, na Pessi Mote, na Gauthier Messo et puis Guilain Altal na pesi bango nyonso mbote bona na biso enseigné pour moi merci na Christian Touré réalisateur professionnel merci beaucoup na réalisation émission et c'est bino sur la vérité on za na makamuno ya rato lobela on a société on a concert on a barbecue ko hésiter on a événement conférence de presse contacter biso ça les a disponible au cours de la conférence près des presse na tous déjà à dispo et puis shooting photo professionnel na studio ya zemi anniversaire ya mariage on shooter photo contacter biso numéro de Césarana to repesa ba référence tout on a ba to ko remixer photo ta deuxième partie émission de voilà na profiter le roi na Paris na pesa ba mbote belé na
Brittany Ozia. Brittany Ozia. Motema Chouchou Miyake. Motema Chouchou Miyake. Brittany vraiment wana famille. Na PCPV na moitié. On a un concert le 6 décembre. Le 6 décembre. Paris a roi Pelé Kouzana Pipa na PC Brittany na PC Massa na Fumu. Chouchou Miyake bambote belé. Na PC petit na Joël Keti papa na Dior. Na Ndenga State na PC petit na Roudoudou. Na Bruxelles Brunel Nokosho. Ba petit nanga to senti ma bo senti mutu na Christian Bango mwana voix akoma mwana Paris ngo senti petit nanga Levi Kité ba nazo ba position te Angola Turquie tout ba petit nanga tout na salier bango ba petit nanga Poutine Sinclair toujours propre na petit nanga Chila na petit na so mora sara barola ya fiston sai c'est petit sai bala liboso na boire na fauteuil jaune na PCP basala na PC mote petit sans oublier grand frère propre de gloire Ntsai crédit Lionel mon pépé bien ici c'est tout là très très fort très bien donc na robo sanate tête ndai na monaga azali voando éternel na pied basala mebele place azali Djembankanch et Djingwe donc staff na biso tout ozarana bango et vraiment ba salam ebele na obo santé Pomba leader na PCP ba salam ebele na niveau Kinshasa wana mutu na biso très bien toke malé na bosa ni pété pour na moni déjà tout ces makambo pe mutu na Ali Denewade na Paris na Christian Shoga Ali Denewade yeto banane depuis ba cave wana mutu na biso de longue date. OK. Président Hans, tolali tolamungi tomonio osali publicité à UNG Arena. Aussi le temps ba bima na mato ya ba congolais na communauté congolaise que yona Kofi Jobo kutana mzuzu les abienti. Et les cas indeni pour sala pe na Kofi Olomide yim tabenga kiyo yim to contacta ki pour ti osala publicité na biki yo ezara moi ezara ceux qui osali c'est que vous de la part. Bon na mona que vous avez parmi bato basala publicité bien pour na UNG Arena na concept pe ya il y a idéologie à Kofi Olomide. C'était les gars ils sont expliquer biso déjà de un pibiavier na sali yango déjà na reprendre migenyema na sali publicité à mon pas gratuit. OK. Vers fouter ngate c'est moi qui a payé na fouti caméraman na fouti ba réalisateur migenyema pour na sala pibwana. Moi j'ai été choisi par l'équipe organisationnelle ya concert de babi na ngate ansio fozala parce que oyebi lelo so ba événement mes amis na Bruxelles ba contacter apenga. Après, donc bon bah pour ninga, bah présenter via liste bateau bah lingi tant via moninga bino yé photo sur là non avant à côté makamba. Ah ouais. Vers bien il faut mato sur là parce que via ça qui moi mais content na façon de faire nanga mais en tant que papa tout cela qui na vie lelo on a un climat de paix. Ah c'est donc yende vie soit au salle événement à compter sur nga. Ah c'est je suis là en tant que comme tout le monde aïbaké. Je n'ai jamais été commandité. Natika là dans la boule à faute pour na mamasi. Talara wana en plus ba mission nazaki na bango ba na mincho ba na Bruxelles ba tikala kuna. Pour d'ailleurs bando kanisa bando tinda yo. Donc vieux pour nazaki bon na kokolo bate ko tinda nga mais il était trop blessé na ba gag na nga ya zako mona ma ba imo monsieur zaki le roi ya moi mauvais goût quoi. Donc vers zako c'est pelaté. Donc yango na yebisi vie vraiment na sola qui n'avait je lui présenter mes esquisses oyebi so rozo sali kamo yo so mona ngo bien mais que et pas mutu mo boye et so spécialité so reconnaître que ça qui m'a bien et le lot on a biso bien na singa qui veut ba pardon so ka sepela na ba imo na ngate aujourd'hui on est en bon terme souci na biso ko tout don des aya ko beta pour le roi beti ING a au chef so liba na Parc des Princes pour mwende na e Paris boy lobby na ubenga yo migeso ozana to filmer na otambula na tous les stades des Arana Paris. Tolingi concert à place Moussoussouté. Je suis désolé migena ebisa. OK. Tolingi concert à place Moussoussouté. Oh, mutabeta na nini? Mutabeta non. Stade. Ah on a pas stade des ebelo ebi na balevalo ba ça les beta basket. Tozolo ba stade place balle et betama. Ah OK. Au moins net stade de France. Ba stade place balle et betama na Paris. Boche liba na Parc des Princes boche ba stade des belé awa tout ça na posé à na Lille pe stade des stade place la chancel même ba beta na Lyon pe ni nezali stade des ba stade des belé donc amigolo bitumiko bien ba stade mutu ayela biso oh stade na Brazza oh stade ezo compter te stade na Paris
Ah, ouais. Concert même mais la Bruxelles peut pas stade déjà. Ezali, stade de Roi Baudouin, tout ça, c'est même stade Anderlecht Ezali, stade à Mons Ezali. Tout ça, c'est même mbongo, jeune à Bruxelles, Ivan Moudango, Deodambayo, Trésor Mbayabu, to kende ko zula sele stade na biso moko kuna ya na Epen. Il faut bêta concert na stade. Ah bon? Au monde inda aux États-Unis boto lingi émission te c'est le fois bêta la biso concert. Tous a vraiment déterminé mi game mutu nyonso akobeta. Na osala lo liste. Ya ba journal ba mission ba sala ba émission trop. Faut ba bêta ba stade. To lobby et lo comme monsieur ko bêta mato na tchele bino libaya na unini te. C'est le stade. Au Chelsea c'est le stade. To sang c'est mbongo biso ba jeune à Bruxelles à bêta. Déjà combien de places? Ça d'Amos, je pense que goes à la 30 000. Ah, pour la CLE. Et puis c'est leur bêta même date. Pour y être en évangélique bêta na stade des martyrs azora na imka. Ya on te tcheli ba on peut même date, ya zo bêta na Bruxelles, c'est leur zo bêta kuna na Mons, na stade. Non, il y a bêta na Paris, c'est leur Paris, c'est le na Bruxelles. Na Bruxelles. Tous les jeunes à Bruxelles to sokola. Pour to bi c'est le aroyer la bisoka musique. Na ba instrument, na ba nini biso mo tozo louer. Bon musicien na. Papa abundana. Ba o bazo me ma misère baza peka ba misère lokola. Abundana aluka ba visa. Tout le monde orbite en stade. Très bien. À part ba misère nzambe po ba misère nzambe yo ebi ba concert na bango ezo pesa mo fuilo. Ah ouais. À part pasteur Moïse Mbiye, la réserve de l'Éternel. Qui est bien. 25e anniversaire il y a groupe Snack. Ça 25e hein? Sinark ouais. Snack donc 25 Bozala. Oui, obligé. OK. Yango déjà to Kendeleo na grand pote di Shababa. Phénomène, je pense, de la donne à Hollande biso le 18, phénomène il y a le 25. OK. To zala kuna na kin to ke timona na profiter na pesa Vero Latine bambo tebele. Donc to zape na Mwanda. Na Mwanda do bana Mwanda le 31 to zala wana na hôtel ya mère na biso Vero Latine a salela bato kuna donc to zala wana po to profiter to passer ba bon moment na PSP mobile na Roland bambo tebele petit nanga ba salam ebele donc toujours kende pe pona mamba sinar tara mouvement koksi 25 photos fetango donc tozala wana oyebi nda ebisio place o azwanga na pona koma lelo je suis très reconnaissant vers monsieur bienvenu tout Kebana Caleb nzamba continuera ko pambola et puis ainsi que groupe sinar mobima ba venanga tout ba dingizwa yo ba venanga Julien mama kuba parcours abani ba ser nanga tout ba mama Jeanne ba mama Theresia PSP mami la chat Karine Massamba ba motebele massa nanga Flora Massamba kyodo mige jeune wana ba Bob Kabesa ba Patrick to kemana bango forte beta ba makolo tozo kota bazamba poto lukelo ngankolo nkolo la sala dernièrement na utaki na ozonga mikili na aéroport Anjili bo natala Kyodo pe auti Turquie. Ah c'est bien, grand pote Kyodo. Ba je me suis vandi bo ba Nathalie Kyodo a hotel na car na mondi bo pas hotel na to temisima 3 quarts. Beti ba machine place to outil to bien Dieu bon grâce à président Caleb on est ce qu'on est aujourd'hui to rekomisa nzambe ba junior marocain Kumbuzo ba petit na Sarah Masiala ba baza ebele donc bana sina tout place boza vraiment bibi sensi ba Blandine Nina ba Violette basé belé na pesi ba tout ba salam ba Fulumé ba frère Eric ba Chris Kaninda JC Ntumba ba ça vraiment il y a tout le monde JC Misala Jerry Lewis bana sinar nyor susika baza vraiment grâce fit taper na pesi mbote pas dans le mouvement na sinar donc bana sinar tout aux ana bango ensemble pour tout s'épeler long Jimmy Chimanga porte de la chapelle. Jimmy Chimanga ndeni siko c'est bon hein. Nyo c'est bien. Jimmy Chimanga pour la chapelle même mutu wana batu bana témoignage na malamu trop. Na Jimmy Chimanga mutu malamu. Ba mission tout ba témoigner ga malamu pour na ba comédien na ba journaliste ngamoko na délégara e batu muna petit na ngaida benga Jimmy Chimanga c'est bon président c'est bon. Na besi benke la bambo tebele na oga obala na pesi pas ça. Kela obala na oga zuma cha mundele. Ah c'est bien. Place ça na pesi bambo tebele moi ça on va bien zaki na bomba pour yebika biso yo bota problème pas. Mais idéologiquement na moni yo na Mike la Duchesse na la dona na yo eza concept nini? Bon voilà moi tout ça na film vu na biso pour Firenze tout ça ba bobo manuka nanu chefela na PCP Salam SP Gomez to tournaki bongo mais bientôt là biso to cheki moi idéologie na biso to sala ngai Duchesse na Karine
je pense bientôt ouais tout vraiment BBC Sierra moi banama imusu to sangana pour tout vimbi sara fortune tout zong sara idéologie ba mona geke na kutu yebike makamana na na soute mais di shaba bakaka zo benna ngai papa yo fozala ta encore beaucoup à donner na mutu na so cameraman ML na psepe ba mbote be na madame na place azali mère na pesi bon ba salam donc tout zong si ma idéologie na ninga poto to sala mélange na banama na biso Kinshasa pour tout l'axe sabatuke boulot ezaka to si la te malgré toi na ba spectacle mais tout ça peut sous na ndenge ya scène bo. Très bien, merci beaucoup na passage na yo. Christian Touré m'a réalisé émission yo. Christian Toulon. Christian Touré. Christian Touré. Christian za la komba bato kote wana na pesi Mamadou Touré scram ba motebe. Christian Touré na mutu na ye aya na ba roi bilamba kote wana. Roi bilamba azali na point assistant na Massa Christian. Bazana Guilain Altar. Guilain Altar na Gauthier Messo. Na Gauthier Messo bazana. Gauthier Messo pe na pesi ba mbote yebisa Christian Touré asa boulot na ye. Alors ça peut boulot gitoko suivre mal papa bien donc plaisir à tous. Mais ton côté mon abisso ouais. Et ça abisso bien na bandeko ba Rolanda biso merci beaucoup merci un grand merci on a pour choix bien habillé là na bo ça na pété moni bana batala na pesi la petite prière OK bambo tebele Emmanuel Josiana bango tout Joanna ba petit tout assalamu mama Sarah ainsi que toute ma tante Nadine Missamou et les boss dit David Mangaya encore une fois les boss dit David Mangaya les boss sanité ni gagner ma Fanitis il y a Fanitis nabora Air News PDC nabora déjà PDC David Mangaya Fanitis il y a David Mangaya il y a Fanitis na robo santé mon ami Boni Kalonji de la République na PC ba salam ebele donc vient en gloire Ntsai Patricia Walukunga Patricia na pesi pe masa na ngai grand frère na Joël Walukunga na États-Unis Washington ainsi que bana mai tout ba soutenir biso donc tous ensemble tête tendai maboko bank ya Thierry Monga ya maman Marlène Monga bon ba koma na bana Waterloo ya Thierry a profité à travers émission na pambola o miguel c'est très important tous à la paix reconnaissant na bato ba sala biso bola si bino ba comédien pe na moni mususu moko na bino azo finga Maman Olive, azo dénigrer Maman Olive. Mais oblige, beaucoup de gens ont ingratitude de ba musicien ba comédien. Koti sasko Maman Salanga Jules Nzao. Pièce siko talo beta ba ngolo. Te mige moni ba Maman Olive a salé belé na carrière na bino, a chungé belé ba fille belé, ba na poto boye c'est grâce à Maman Olive. Oui, ba comédien belé ba na poto c'est grâce. Mais tout le monde na ba TikTok, ne connaît bino moi c'est autant en comboté. Maman Olive n'est pas papa. Maman Olive n'est pas parce que est-ce que vous dit maman Denise Miguel pour au quatrième émission mais au côté si vous dossier wana. T'es mission de quantité de télémi. Moni na biso moni reconnaissance Pepe Kala loba la reconnaissance n'est pas de ce monde. OK. Biso na théâtre ezana batu monsieur su poto ye babango totala bango na TVT na théâtre te Maman Olive mutayela biso bango. OK. Ye mora tomboli ye mora fouli ye mora commissaire donc vous êtes obligé d'être reconnaissant. Yango moni batu belé lelo ba oli mosunga isusu batu te pona nini na sunga ki mutu moko boye aza mige artiste comédien parmi bato ba pesi biso valeur. Trop beau ça na ngote. Tangelanga banda ba gouvernement Mobutu azala na Congo nani bon to anda oyoka ke Mobutu azali ko bengisa ba venga dios bata groupe salon mais muto akendaka na bino azotambola na bino allié na bino ameli na bino Maman Olive maman na azo mériter ba respect belé. Lelo Maman Denise a tali ingratitude na biso te. Lelo to Maman Denise a pesi bango nyonso ndozo mona muta théâtre soko moni abeli aleki na TV ayo senga mbongo baloki. Ayo ba kufa soute. Ba koma na kufa neni Maman Denise acha ba carte lokwa mutuelle moni nde biso to wana ba mutuelle. Po biso mutuelle koma na kata ya doki. Nde to zakana ba mutuelle Maman Denise a pesa ba comédien puis ba pesi yo te kaka. Ba pesi oza na bana 10, na bana 10. Je te dis la vérité. Va te renseigner, tu vois. Mais ba lobela ngote? Oh. Ba lobela ndenge nini bato antima. Ah non. Papa Masumu aza. Eloko malamu boy. Papa Masumu aza wana président Lombe baza wana ba CG Oxy ba Lule ba yebi Maman Denise a pesa donc ba ye famille mobimba so boza 20. Papa maman na bana bagenda kozwa ba soin lelo. To tika ingratitude parce que tant to ça la ingratitude envers bato basunga ki biso avant. Bato bazo ya lelo ba mona bato wana tala kutu bato ba oh papa maman memi bato ba poto ake rolia na bato azovana na bido Dubai to mona botambola on a première dame on tikala on a passeport mais lelo mono vandi pe bo ozo déconner yango belé ba ozala ozo mona misus pende bazana ba kona ba Alzheimer ah ouais ozo mona po ba
Fa osala mo kunga. Mais nga problème na de Londres. De Londres. Mais 2 minutes pour quoi ça rabiso hein. 2 minutes. Ça na ngote. Exact. Au moins inde na le kawa. Mige muta théâtre nyoso oyamba avant ba le kawa so muta na lipapa te ba vanda te. Na ndige na mona ke na kitu. O défi kilo boye. Te mige mutu tu ya maboke oyamba o aroya na lipapa te touré. Bafana na plateau c'est surtout de Londres ya lobaka ngai boy blouson nga petit caisse azana ba blouson mais azana lipa paté des fêtes tigalia aki batika 29 000 €, des fêtes tigalia à Weston président de Londres triple Weston triple mige kolongola ba nini te London City na bengi venanga po firé na pese ba venanga Josco ya fioti ngoma na Suède na bengi batu tout venanga Sami Mokili Ali Sala, président de Vos, à vous tcha bango bana. Mais 2 minutes de sauter ndé. Président ko kate. Ni mia comment mutaba jean pantalon la se ko so bilambe sile la ala poto. Di shaba ba kutu longola na makambo. Mais ziga za na base. Azana ngo. Na base Weston na na triplette. Triplette. Parce que ya zo lia 7 fois. Ah ouais. Donc de bazuye bo faut basara commande. Faut basara kilo à quoi il se rappelle. Kasi mta ko sa vie. Ngape to na mata na nini escale. Mon terme kuka. Il faut aller au Ningisa. Au moins, on Ningisa. Eh, podium. Ah, poto ça bien, poto ça goût. Tala, Sankara Lobako, so commis déjà poto. L'eau les commis peut déjà moins facilité. Pour yo qui déjà bilingue, vite en olo, qui dit entre là-bas, mon fils. Tu étais déjà. Merci, na batutu balandi biso tokuta ina bino mbalasi. Yann nene image Yann donc mbalasi maso nzamba zongi te tokuta ina bino. On est ensemble. La vérité en écho résonne. Avec Miguel Niemba tout se donne. Give me luck, treat me sweet. Give me life that flows like a river. Imaginez que vous possédiez une part du rêve américain. Une maison au Texas où le soleil brille et où les opportunités abondent. Chez Dispensation Investment Group, nous pensons que tout le monde mérite une chance de faire de ce rêve une réalité. C'est pourquoi nous proposons des plans de paiement flexibles allant jusqu'à 30 ans, rendant l'accession à la propriété plus accessible que jamais. Chez Dispensation Investment Group, vous investissez dans un bien immobilier et rejoignez une communauté dynamique de personnes motivées, d'entrepreneurs et de coachs experts du monde entier. Avec notre politique pas d'exigence de score de crédit, nous croyons que tout le monde mérite une chance de posséder la propriété de ses rêves. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Dispensation Investment Group. Accédez à votre rêve américain. Dispensation Investment Group. Dispensation Investment Group. Maison Awatuza chez Maman Nicole Malonga. Yaka eza na poto neyebite yaka tokisi na metro chateau ngutia daka yau awa uzomona okimbondo olalala Paris jela na oyeba asaka omoni ndazabo asaka so mina lula metro biso batalinga baleba mingi tanga awa toza awa nini awa toza awa yaka soni na place tokoti aza mwana mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza, c'est-à-dire awa toza na magasin awa toza oboyoka partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka na tâche. Tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé, ba mama bazotambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga awa toza awa na Château Minaye pour na kolongola matampo ba mama, ba nduta ba mama oyo bazana déjà au sala taille. On a recruté ma mama.
bamama oyo baza na besoin ya kosala baforme kalingi azala na tolo monene alingi azala na nsima monene baanche monene mipende monene mama Nicole Malonga toza nde kaka boyebi depuis 2007 nateka baproduit ya kogrossir bafait sein mollet hanche non yozomona te oyo eloko moto eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension elingi soko mona ekokikoti wana sino kopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga na Lesi yeyo azobongisa loposo baproduit oteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto ezoteka yango légalement. Je pense que omoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique esalama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo kala awa toza boya te nango Nicole Malonga